Hello, 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 bambote, na bino nyonso bampangi na ngai obolandaka chaîne na bino ya Mimi Selunga Télévision. Na pesi bino bambote, nzamba lola zala na bino. J'espère que boza bien na mabota, na mabala, na ba famille na bino. Na ebi que boza bien, ponga ndeko na bino Mimi Selunga naza bien vraiment nzamba azo batela azo pesa santé soki nzambe te babiso misusu mobulu makasi bandeko nanga donc yango nalingaka nzambe wana makasi po ndenga azobatela biso ndenga azopesa biso tango nyonso opportunité ya kolala kolamuka kaka nde balobaka kolala kolamuka ezali ya bitidi te me biso etaki bana na nzambe tokoma okomisa ngo lokola bitidi okaka lobi olali lelo lamuki pe na sante malamu ndeko nanga fo kokomisa nzambe fo kozala na esengo fo kotalisaka nzambe wana moto azopesa vi na yo ezouta na moto te donc il faut kopesa nzambe merci wana yango nga napesi nzambe alola merci pe na sepeli na bino nyonso boza wana bandeko nanga sans plus tarder oyo nano okutana na chaîne na biso mwana bato ya nzambe te yo Mimi Selunga na bino ateyaka mateya ya pete ateyaka mateya ya age nanga mpo naza mokolo vraiment te na bible donc tozolanda bapapa na bamama na biso toza sima pamba te yesu mpe alobi tosala mosala na ye toza awa toteyaka mateya pete topesaka baconseil na biso mpe tolobelaka actualité oyo eza ya ndenge ya malamu soki esengi tolobela topesa conseil tokendaka nango bongo bandeko nanga soki eza mbala na ya liboso okutana na chaîne ya mwana bato ya nzambe bandeko nanga koezite te s'abonner, commenter, like vidéo pe partager nzamba lola kozanga te na kopambola yo bandeko boya ebele bandeko na ngai lelo naza na mingi ya kosola na bino vraiment te na yeli bino ka mateya ya pete po balobi mokili ezotambola mabe makasi ya bandeko mokili to bondimelanga mokili ezotambola mabe makasi donc bandeko nanga foto teya foto conseiller foto loba soki moto aza na mateya ya koyoka ayoki soki pe moto aza na mateya ya koyoka te biso tozosala mosala oyo nzamba alola pesi biso na mokili nga vraiment monoko nanga pe makanisi nanga esalelaka kaka nzambe nakoki kosalela mutu mosusu te mutu mokili te fo naya kosalela nzambe po ye nde mutu azopesa nga pema yango na pona nanga kosalela ye kopesa bato conseil mutu azalaki kozanga kobima na nzela azonga na nzela oyo pe aza na posa mateya ya pete toyaka mpona koteyaka bandeko na ngai po tozomona modeli mokili ezokende mabe makasi bandeko mabe ekoti lelo naza mingi nesika vraiment ya biso oyo tobengamaka bana na nzambe bandeko na ngai toza na mwa mateya ya pete mpona totalisa peuple de Dieu ndenge nini lelo mokili ekomi kokende surtout na ngambo ya biso bana na nzambe oyo tobetaka tolo toza bana na nzambe eske kibana na nzambe na biso ezosepelisa nzambe makambo tozosala ezosepelisa nzambe osepelisaka moninga na yo bandeko na nga yango sans plus tarder tokokende na bible na biso mais avant totanga bible na biso bandeko nga soki nasimbi mokolo wana bible eyalaka bitidi te mais na ndenge na honoraka nzambe nanga soki na kotanga bible soki na kosimba bible en tout cas na sepelaka tozwa ta mwa libondeli ya moke vraiment na sepelaka nango makasi po makambo nzambe eza santu fo tomema comprendre na ndenge meme toza basantu te fo kozwa makambo nzambe na respect ntango nayaka na mateya na ngai ya pete ya vie quotidienne ka boye soki kokota bible te verset te vraiment bandeko nasambelaka nanga te mpo nayebi apa avant ya na kamera nanga nasambelaka me elongo na bino esengaka tosambela bandeko nanga ndeko moko akomelaki nga bimama Mimi obandaka mingi na kosambela metango sisaka omona osambeli te bandeko nanga vraiment natikaka deja suka bandeli pe suka na maboko ya nzambe yango tosengaka na suka nzambe merci nzambe ayebi donc tosambela moke bandeko nanga po topanza poke na biso ya mokolo na lelo Éternel Dieu de Tout-Puissant, Papa na lola, nzambe na bikamwa, na tondio na komisio po na bolamu pe bolingo na yo,
obongi na lokomo mpe nkembo papa nalingi nalesa bana na yo maloba na yo papa nazali moto na masumu liboso limbisa ngai naza dine te koya liboso na yo me yo lobi tosala mosala na yo papa eza na moto moko oyo akoki liloba oyo ekoki koedifie tika ete nzambe alola oleka na kosunga monoko na nga ezala nga te me molimo na yo mosanto nde eleka na kokamba nga mpo ngai mpe na transmettre kufa te kati na bandeko oyo bakolanda ngai papa nasengi molimo na yo ekamba nga ebandeli ti suka ya émission nakabi yango na maboko na yo tia maloba ya motu ya kati na nga ezala nga te me ezala yo papa tokotonda yo mpe tokokumisa yo mpo ete obonge na lokumu merci Seigneur Jésus Christ gloire et louange à toi mon Seigneur amen 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 bandeko na ngai lelo na yeli bino kaka tozotanga na mukanda na biso ya Matthieu toza na Matthieu 5:13-14 Matthieu 5:13-14 elobi na biso boyoka nga na bokebi bandeko na ngai Matthieu 5:13-14 Oui, Matthieu 5:13-14 Mungwa na mwinda bino bozali na kati ya bato lokola mungwa soki mungwa ebungisi elengi ndenge nini bokoki kokomisa yango elengi ezali lisusu na mosala te babwakaka yango na libanda pe baniataka yango bino bozali na kati ya bato lokola mwinda mboka oyo batonga na likolo ya ngomba ekoki kobombama te soki bapesi mwinda babombaka yango na se ya katini te kasi batiaka yango na likolo ya mesa po engengisa bato nyonso oyo bazali na kati ya ndako yango wana toke na 16 yango wana bosengeli kongenga liboso na bato lokola mwinda po bamona bolamu oyo bozali kosala pe bakumisa tata na bino ya likolo bandeko na ngai tolandi na bokebi nyonso tomoni biso nyonso vraiment na sepela na sujet oyo bandeko na nga pamba te yango wana nde ezolakisa origine na biso etake bana na nzambe oyo tomibengaka mwana na nzambe ntango tomibengaka bana na nzambe ndenge nga na mibengaka Mimi Selunga mwana bato ya nzambe bandeko na nga ntango tobengami mwana bana bato ya nzambe ntango tobengami bana na nzambe bandeko na ngai yango makomi ezolakisa biso ke awa tozolobela mungwa na mwinda bandeko tozali mungwa pe tozali mwinda mungwa na cuisine na biso tomonaka bandeko na nga tango tolambaka biloko soki ezangi mungwa bandeko ezaka nelengi te ozomona olia kaka polia eza lokwa bandeko na biso mona ba diagnostike yoke oza na problème moko ya santé esengeli susu bato ba tension koliaka mungwa te bandeko tomonaka soko oza na mutu na kati ya ndako aza na makambo wana ta mususu obe maladi moko boye surtout biso bato otofanda na bakoko biso tobokwami na bakoko kote ya mama ngambo ya mama ngambo ya papa tozaki na bakoko na kati ya ndako bakoko na biso bazalaki moko aliaka mungwa mingi te mususu sukali donc bandeko nanga meme na kati ya ti tango ozomela ti na yo vraiment po biloko wana eyaka nde après tango tobotamaka tokutaka basukali omona mama asaleli yo miliki sukali ozomona tango ozopusana tango tobotamaka mwa eloko ya moke tomelaka na bamabele ya mama eza na sukali te me yo ozosentir yango sukali tango topusanaka
eyaka kokomaka ke basaleli yo te na yo ekoti sukali, miliki na yo nini potopoto na yo fo ekota mwa sukali po soki ekoti sukali te tomonaka bana ebele omona kaka otie ye boye alingi kolia te po nini eza na sukali te azomona yango gu te. Me soki ozwi ka mwa banini ya sukali otie obalusi ntango kopesa mwana omona asepeli alie. Donc bandeko na nga eza pe ntango topesa bana biso ntango mosusu ba yogurt omona yogurt ezanga sukali mwana ntango mosusu azoboya. Me soki opesi ye ka yogurt ya sukali mwana alingi. Eza pe lokola mungwa. Mungwa kati na biloko toyebi nini oyo mungwa esalaka bandeko. Biloko soki ezangi mungwa ezaka na saveur te, ezaka kitoko te, ezaka donc ozomona biloko meme bomi nzoto nga na lambaka fumba kitoko metake koti vegeta te. Etake vegeta eza na mungwa. Bato balambela vegeta bataka su mungwa te. Donc eza lokola donc tango zo lamba oyonga na lamba fumba kitoko na lamba pondu na nga soko liango me pondu wana mama bayebi soki lamba pondu nengo lamba kamekota mungwa te. Bato ba osepela nango te. Bato bakolia yango te, bato bakosepela nango te. Loba bato bakolia yango aza na choix te oyo ezake mutu asalaka régime. Aza na choix te fo alia biloko ya mungwa. Me yo mto ezanga mungwa. Me yo mto kutami oza na régime te, oza na maladi moko te, oza na maladi moko te. Bandeko nanga toyebi mungwa epesa biloko kitoko. Memi tanto salaka biloko akolia bandeko. Tanto salaka makayabu na biso. Osombi makayabu soko silisi yango mungwa nyonso tango kokalinga makayabu bolambe ozomona makayabu eza souvent na guwa na makasi te. Bandeko boyebi ba mama bozana na ba cuisine donc tango tosala ba makayabu totala makayabu na mai tolingaka te vraiment esila mungwa nyonso. So makayabu no esili mungwa tango komekobi komi bien te na sisi mungwa nyonso. Donc moi mungwa wana esalaka kitoko na biloko, esalaka saveur ya kitoko ya mwana bandeko nanga epesaka saveur ya biloko na biloko. Mungwa eza kitoko. Bible lobi na biso soki biloko obungisi yango ozangisi yango mungwa obungisi elengi ya biloko. Seke obungisi elengi ya biloko. Bible motelobi yango bandeko nanga. Donc soko ozangisi mungwa na bilei na yo ozangisi biloko na yo elengi. Biloko no kolamba ona sacrifice moko mona ke batu bakoya wana bakozala na posa koleba mekika eza na mungwa te. Ya na mungwa te malgré batu mususu ke na koyiko bakisa nanga. Ona okobakisa na yo me omona ke soki mungwa ngo pesa loko bakisa eza na ba place mususu mutalamba ki bwe mungwa eza te me boza pe na mungwa kobakisa wana te. Donc epesaka deja mabe wana Bible motelobi yango tozolanda o Bible elobi. Toye na esika ya mwinda bandeko. Mwinda bayebisi biso bandimi tozala lokola mwinda babombaka yango na sete. Mwinda engengaka kaka tango nyonso likolo. Mwinda engengaka bandeko. Bible ezosenga biso tongenga lokola mwinda. Tozala mwinda bandeko. Esika nyonso yo mwana na Nzambe ozali kozala molili te, zala mwinda bandeko nanga. Fo ngenga esika ozali. Ngenga mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe ngengaka. Mwana na Nzambe azalaka ka gu. Mwana na Nzambe pesaka baninga pe gu bandeko nanga. Bible ezoko rekomande biso eloko wana. Me biso lelo tozomona na biso batu tobengami bandimi. Biso batu tobengami bana na Nzambe. Tozo tuta tolo ngai mwana batu ya Nzambe. Eske tozaba mungwa? Eske tozaba mwinda na mabota na biso, na mabala na biso, na bandako na biso, na bisika tozali, na beglizi tozo kende bandeko. Tozali mwinda, ozali mungwa. Eske yo pena soki monenga approche yo akokangama na yo ndenge tokangamaka mungwa? Soki monenga approche yo akoyoka yo elengi wana oyo vraiment ke Bible ezoloba na biso ke mungwa soki biloko ezangi mungwa ozangisi yango elengi. Siko yo etake mwana na Nzambe, ngai etake mwana na Nzambe, soki mutu akangani na nga akoyoka nga mungwa ya kitoko, akoyoka nga akosanti nga pena elengi wana bandeko na nga. Eza question
nazo ko poser na biso bana na nzambe bandeko nga mama Mimi Selunga ndenge na yaka liboso na bino awa na yena mateya ya pete naza sango te naza mosantu te naza kaka mwana ya bato ya nzambe na yebisaka bino tango nyonso soki papa na yo aza général yo poza mwana général donc oza général bandeko na nga esala nga esengo koya liboso ko loba makambo ya nzambe paske ye mutu azopesa nga pema oyo nyonso naza na yango nakoki kosala lelo soki nzambe na nga permettre te bandeko na nga nakoya liboso na bino te nakosala pe eloko te bandeko nazongeli question na nga eske biso bato tozosambela tozotuta toloba na bato ya nzambe tozali mungwa yo mama oyembaka na chorale oza mungwa yo papa oyembaka na chorale papa okendaka kozwaka makabo okendaka kosalaka misala ya ndenge na ndenge na eglise ozali mungwa yo ndeko bapesa nini oza na oyo kaka yo mtu salaka oyo kaka yo mtu salaka eske musala wana ozosala ya nzambe osalaka ngo na elengi obe osalaka ngo mpo na mokili kaka emona me ozosala ngo na elengi te pesa biloko na yo mungwa biloko na yo ezali musala oyo ozosala ya nzambe eza musala na biso te eza musala ya nzambe topesa yango saveur tozomona lelo bandeko makambo ya nzambe bato bayebi nzambe te vraiment na mozindo bakomi ko critiquer biso ba otozo sambela nzambe bakomi ko lobela biso mabe bamona yo lobi kombo ya nzambe komi ko sala de façoni parce que lelo na ya malamu na ya mabe tozo yebana te Bible kaka ndenge loba mokolo na suka toko yeba nde batu selo misala na bango soko moni musala ya mutu eza malamu tende olobi ke oyo te mbadi mais sino te bandeko nanga batu oyo bazana na kati na bonzambe te ezopesa pasi bakomi ko justifier biso bakomi ko lobela biso maloba mabe ekomi ko sala voir même soni o mema Bible pote ya mutu meloko ezali makambo ya nzambe lokola ezali papa na biso foto salela ye bandeko toza na shwate mekomi kopesa soni po biso oyo toza na kati na mangomba biso oyo tobenga makabana na nzambe totutaka tolo tomemaka ba Bible minene ko banda tongo ti pokwa ko banda lundi ti dimanche oza na Bible bandeko nanga tozozala ba mungwa te se tozozangisaka baninga kimia se tozozangisaka baninga elengi wana tozolongola baninga ona no bakoti te kati na biso elengi bandeko lelo tozomona makambo ebele nalandaki lobi histoire ya ndeko na biso epai ya papa Radi kuna bandeko tomoni ndenge ser moko babomie na kati ya église balesi ser poison na kati ya église bandeko nanga église ezali si yango Bible elobi pe ngai mona lobaka ngo église ezali motema ya moto Église ezali biso bato. Église ezali babatima te tozokende. Église ezali yo na ngai ndeko na nga. Église ezali ndako te. Wana ezali ndako toke bomba makamu pepe, to bomba mimbula, toke kosangana pamba te Bible lobi, esika mibale misatu basangani. Nzambe azakati na bino. Yesu tomonaki azalaki kokende pe na tempelo. Esika betelaki batu. Yesu azalaki kokende na église. Azokende koteya batu bazoya kokuta ye wana eza malamu. Église eza malamu foto kendaka be église. Mais église ya liboso ndeko nanga ezali yo na ngai. Église ya liboso ezali yo na nga bandeko to bongola liboso mitema po wana eza nango bandako tozokende soko oza na motema mabe omemi yango na ndako wana okoboma oza na motema obongwana te mais apparence na yo ozolakisa bato ki obongwana nzoko oza mungwa te oza na saveur moko te oza na eloko moko te bandeko tango oke na kati église yango lelo tozomona ba scandale ezoleka na kati ya betonga bandeko ba scandale ezoleka na kati ya église batu ko bunda batu ko swana mondimi pasteur a poisonné mondimi a poisonné pasteur bandeko lisolo ya pasi ndeko mwasi ba poisonné na kati ya église toyebi église ezesika tokenda koluka ka lobiko
lobiko ezali partout meme na ndako na yo, lobiko ezali meme soko obondeli nzambe akobikisa yo. Me tokendaka mingi totango na mutuke toke eglize pona koluka elongi na nzambe, me toyebi yango bien ke tozalaka deja na nzambe na mitema na biso, tobelelaka nzambe partout ozali. Toutaki kozala na baconfinement awa bandeko na nga, beglize ekangamaki yango esika wana ekonfirmaki nga lisusu ke eglize ya liboso ezali motema ya moto. Kokende kokutana eza malamu po bapaster bazolakisa biso eloko ota mosusu na ndako yo moko bolembu obe eza na chapitre moko verset moko nano fongola yango te, nano lota yango te, nano yoka yango te. Mokepa ya mosali na nzambe oyo ayebi bible mwa mokeko mingi koleka yo oze yobi yango te. Okei mosali na nzambe tango apasoli bible, tango abandi kopasola maloba na nzambe na sagesse ya mosali na nzambe na mateya o nzambe apesi ezosalaka biso pe tokola malembe tokola malembe pe na bana na biso bayokaka bamateya oyo ezouta na minoko ya bapapa na bamama oyo baza mikolo na biso kati na liloba. Me soki totali malamu bandeko, eglize ya liboso ezali motema na yo, bongisa yango, bongisa motema na yo ndeko, po osala scandale te kati na eglise, po oboma moninga te kati na eglise, po oyiba te kati na eglise. Lelo na eglise bato bakoma ake eglise po akende koyiba. Ebele bayiba na kati na eglise. Naza musicien akomi kokende na eglise, soka comprendre ka esika batiaka babongo eglise, esika batiaka biloko eglise, ye wana ayibi akei. Me ayibeli wapi na kati ya eglise. Abengamaki nani mwana na nzambe, abengamaki nani musicien chrétien. Bandeko na ngai, tobongisa bizaleli, tobongisa. Yesu azoyakala mingi te, Yesu azoyakala te bandeko, tobongisa. Jésus Christ revient bientôt, ma papa mama. Tozala mwinda, tongenga, mwana na nzambe fongenga. Bandeko na nga, eske ndenge tozalaka boye na kati na ndeto tozabana na nzambe, soki muto approche yo vraiment toboye te toza na ba défaut, toza na ba nini na biso ba défaut na biso bandeko, toza na ba faiblesse, parce que soki toza na ba faiblesse te toza pe na ba défaut te, seke tokomi nzambe. Po nzambe nde mutaza na ba faiblesse te, nzambe mutaza na ba défaut te. Biso etake bana na nzambe toza na ba faiblesse na biso, toza pe na ba défaut na biso bandeko na nga. Mais ba faiblesse wana na ba défaut wana yango te kosala ke ezangisisa biso bokonzi ya likolo. Toyeba défaut na yo eza nini. Eske yo mwana na nzambe oyo babengi mwinda, oyo babengi mungwa, soki moninga approche yo na tuni lisusu, moninga akomono na musika bozo kongelangela, ozongela oza kitoko, amoni mama mimi azaka kitoko, eske soko approche nga okokuta kitoko kati na nga, okokuta ngai penza omekingo, okokuta nga naza na mungwa, obe okokuta ngai mungwa nyonso se sila okosepela na yo na ngate. Bandeko na nga tozokende wapi? Mokili ezokende wapi? Biso ba oyo batu tobenga makabana na nzambe tokendaka ba eglise kobanda lundi ti dimanche, oza chaque fois na eglise, mais misala na biso, makambo na biso, ba comportement na biso eza kitoko te. Ezo sepelisa batu oyo kutu, ezo tinda bango kutu musika lisusu ya makambo nzambe. Bato bayebi nzambe te, bato baza batu ya ba Saint Thomas bamonaka ke nzambe azate, ezo pousse bango bakende lisusu musika. Eza na mutu mususu banda botama kende eglise te, metanga azoyoka ba comportement na biso moko kati na eglise kobunda toboyi te, esika bato bazali ba problème ekoki kozala. Me toyeba bandeko, toyeba kobongisa ba comportement na biso po tobengama vraiment bana na nzambe ya solo. Tokozala ba santu te po tokotikalaka kozala mosantu ata mokolo moko te. Mosantu eza kaka nzambe, mosantu eza kaka Yesu oyo ayebaki lisumu te,
oyo azalaki na mwasi to abotamaki mpe na nzela ya mwasi na mobali te ndenge yo nanga tobotami ye kaka nde aza mosantu me biso toza basantu te me kozala basantu te elingi koloba te tozalaka bato ya koprovoke tozalaka bato ya mitema mabe kati na baeglize kosala makambo malamu te kobetisa baninga libaku kosala baninga makambo malamu te obengami ke yo oza chrétien bato bakomi koseka biso bapoison kati na eglize koboma na kati na eglize okoteya mutu oyo ayebi makambo ya nzambe te okoteya ye ndenge nini bandeko biso moko bato tozoteya biso moko tozokende ko evangelize maloba na nzambe tozokende kopusa me bakomportema na biso toza deja tosila mungwa tosila mungwa bandeko tosila mungwa bandeko eske ngai nde nazoteya boye nde nazoloba makambo ya nzambe awa soki moto aproche ngai akokuta nga na mungwa akokuta ngai vraiment nazongela eske nangelaka kongela ezali mpe na bamidele ebele mwinda eza na makambo ebele mwinde koye kozala mpe comportement na nga mwinde koye kozala lolenge na nga mwinde koza maloba na nga eske combien de personnes nga nakimisa na makambo ya nzambe combien de personnes nga nakimisa bango na longola bato combien kati na makambo ya nzambe combien oyo ngai nakimisa combien oyo ngai nakimisa na eglise combien me nga naza mwana na nzambe combien mwinda nini nazopelisa bandeko mwinda nini nazopelisa bato bamona nga ndenge nini comportement na ngai ezalaka ndenge nini maloba na ngai bakomportema kisongisongi na ngai eske eza ya bana na nzambe kopanza na ngai yo nga napanzaka bato eza ya bana na nzambe ozongela mwana na nzambe olingi bato bazala te mwana na nzambe oza jaloux mwana na nzambe olingi kutu donki oza hypocrite mwana na nzambe olingi mutu na motema te olingi mutu na elongi ozosekisa mutu mwana na nzambe ozotiela mutu poison mwana na nzambe ozoboma moninga mwana na nzambe ozotonga mutu bozalaki neka siko ntango akodeplace obandi kotonga eske naza mwinda naza na mungwa nazongela vraiment nga mtu na mibengaka mwana na nzambe bandeko na ngai tosala keba eglize ekomi esika moko bato bakomi komona soki nake eglize nake kozwa baproblème malamu nafanda tala sero bauti koboma na kati na eglize ser balesi poison kati na eglize ntango mosusu azalaki na baproblème na famille ntango mosusu azalaki na baproblème esika partuka tozalaka na baproblème na bavoisin na banani nakendanga na eglize po partout nakomi kaka na baproblème oyo ayinanga famille boyanga tika nakekomi tika na eglize nde kuteke kosilisa yo eglize nde kuteke koboma yo epesi yo poison okufi bandeko na ngai tozokende wapi eglize ya nzambe eglize ya nzambe mitema ya bato ekomi mabe tokongela mokolo nini biso bana na nzambe tokobenga baninga mokolo nini ke moninga ye vraiment alobi ke nabongoli motema mpo na mama mimi nabongoli motema mpo na mama mopepe nabongoli motema mpo na mama intel nabongola motema nanga pona comportement ya mama intel nabongola motema nanga pona comportement ya papa Sami nabongola motema nanga po te en tout cas mama Tasi te esalanga te makamu na ye esalaka nabongola motema nabongola motema pona mama Mimi Esther makamu na ya te yaka esalanga bien nabongola motema pona mama Nunu vraiment même soko approcher ye ozwa quelque chose ya bien en tout cas na sepelaka na bandeko na ngai to faire attention église ekomi koboma bato église ezali esika bato bazwaka kimia église ezali esika mutu abongola motema bato baza na mabe bazokende na baeglise mpona kobongola motema me biso bato toza na kati na église tobongwana te
biso bato toza kala na kati na eglize tobongwana te nanu tobongoli mitema te mpo kende kotiela motu poison seke osila deja mungwa seke si osila mungwa oza na mungwa te oza na saveur moko te elengi kutu te donc oza na yo elengi te oza ka wana pondu moko boye balambi kitoko batiango wana me motu ntango alambaki yango abosanaki kotia mungwa ntango bakomeka yo pondu yango ezomona na elongi kitoko boye eza ya mungwa te mutumba moko na apeti esili na apeti ya mutu esili bandimi tokomi kosilisa bato apeti mutu aye ameka yo boye ntango ameka mamuni obololo esika mono suka labi afai noka 2 jours 3 jours boye abi aza nde boye na musika na nde mone pardon mutu abendani toza nanu na ntango ya kobongwana toza nanu na ntango ya kochange bandeko tochange bandeko tochange nga naza dini te naza na nga pe te ke ngai naza mutu masumu te ntango mosusu kutu nga nasalaka pire koleka yo me bible eyebisi biso tozonga tout le temps tozonga na makolo ya nzambe tozongaka ntango nyonso na makambo ya nzambe torekonetaka ke nzambe wana aza Dieu de tout puissant soki orekonetre ye tika mabe wana ozosala keto wana okangama nango ekosala yo ke oboma moninga motema wana ya mabe oyokelaka moninga alata te alia te na eglize tokoma kaka miso epai alataki nini aliaki azaki ndenge nini atiaki kabelu nini eglize tokoma kokende kotala na bilamba tokoma kokende mutu nyonso akolata po obomba nzoto na yo tolataka po bomba nzoto me soki ekomi ya vantard soki ekomi ke mpo na komonisa bango eza lisusu malamu te nzamba kosepela na yango lisusu te nyonso wana tozomona yango na kati ya baeglize tozomona yango kati na eglize oyo tozokima libanda nalii na nga bavoisin te nalii na nga bato boye te nalii na nga te bato basambelaka te nalingi te tika nakenda nga na eglize tika nakekanga na nga na basere me biso na biso tozobomana tozolesana bapoison ozwa problème na moninga olimbisaka te ozosekisa moninga nelongi na motema nkoi ti lobi yango wana bamakambo ezosala ke obomi moninga olesi moninga poison po moninga ozwana na ye problème ya limbisa na ye ata bosekaka te ata bolobanaka te bolobanaka ata me bozaka sunde me yo tikala na kanda yo ozaka na problème olimbisaka te oza na mungwa te papa na mama oza na mungwa te tozala bamungwa pe tozala minda tongengisa mabota tongengisa esika tozali koyeba koevite eza malamu me kozala na baene eza ya nzambe te wana se oza mutu moko ntango oza mwana na nzambe ozofanda ozovivre na baene ozovivre na bakanda ya bato na motema oza so na mungwa te pe okongela lisusu te po oluka ongela ozongisa kongela na yo bandeko ezosenga biso foto yeba kolimbisa toyeba kopardone na motema meme okopesa nga so confiance te meme okosekisa nga lisusu te ndenge ozalaki kosekisa nga me limbisa ngai linganga na motema bandeko tozongela mungwa tozongela mwinda tongengisa mosala bato ya nzambe tongengisa makambo ya nzambe alingi biso azobomba yo azobomba nga po toza bareserve na ye yango azobomba biso po baoyo bakufi baleki biso na eloko te baleki biso toleki bango mpe na eloko te bango mpe bazangaki eloko te me baza te yo nanga tozali tozovivre lobi tolali tolamuki eza mpo nzambe alingi
po nzambe azobatela biso toyekola kozala mungwa. Soki se tolongwaki mungwa tozalaki isusu biloko na biso yalaki isusu na mungwa te tozongisa. Bandeko ezopesa pasi koyoka lisolo wana ke ser babomie na kati ya eglise balesi ser poison. Eza makambo lokuta te, eza makambo ezosalama. Batémoignage tozoyoka, bambaso ezobwakama na kati na beglise. Ser abwakeli paster mbasu, ser asali paster mabe, asali mwasi ya paster mabe, asali bana paster mabe, bana paster ser kuna. Donc bandeko tozomona yango eza makambo ezosalama. Eza makambo ezosalama, tobongola mitema, tobongola bilongi te, me tobongola mitema. Soki tobongoli mitema, nzambe mukola koya Yesu mukaka kokuta biso biloko na biso o eza biso ba ame na biso ekozala na mungwa, ekozala na saveur kitoko. Yango ekokotisa biso saveur wana, yango ekomema biso na bokonzi ya likolo. Me soki kaka mungwa wana esili, bandeko atolobi obakisa original eza original, tobungisa mungwa te bandeko. Kati na beglise koyinana, kobomana pona nini? Nyonso balobi ekoleka, nyonso ekoleka, bilamba o eloko nyonso ekoleka, nyonso ekoleka. Me liloba na nzambe ekotikala seko na seko. Totala ekulusu esika lobiko na biso ewutaka. Totika makamba pamba pamba ya baketo ya motema mabe. Yo mutu bozobenga mondimi, yo mutu bazobenga mondimi, me oza na yo mondimi te. Oza na yo mondimi kaka ya kondima ndima. Oza mwana na nzambe te. Mondimi andimaka na ye nyonso toke me mwana na nzambe, mwana na nzambe ya solo nde Bible ezoluka bana na nzambe. Mondimi azane bindima ndima lelo aboya kilobe andimi andimi po komone mondimi, me mwana na nzambe nde ya solo. Nzambe azoluka bana na ye ya solo, bao basalela ke na solo pe na verite. Ezopesa pasi, ezopesa pasi. Esika tobenda batu kati na mangomba, esika tobenga batu o bayebi nzambe te, tokomi kobimisa batu, tokomi kobimisa batu, tokomi kobimisa batu ya maladi. Tangu sasa yana posa traitement obimisi ye. Pona nini? Maloba na yo, maloba na nga, bajision na yo, balolenge na yo ekimisi mpate, ekimisi mutu azanga su alobi na Bible yango na bwaki yango, na bwaki na nga na Bible yango na bwaki. Nazaso na posa nango te nga na kanisa kikutu na beglise yango eza boye. Nzoka babomanaka, nzoka batianaka ba poison, nzoka balinganaka te. Tala ndenge batonganaka, bato mayele bazali. Tobongisa bokonzi ya likolo bandeko. Nyonso ekoleka, 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 ekoleka. Nyonso ekoleka. Me liloba na nzambe ekoleka soki moke te. Tobongisa ba comportement, tobongisa misala na biso bandeko. Tozala mwinda, tozala mungwa, topanza na mokili mobimba. Naza mosantu te. Oyo eza maloba ya nzambe bandeko. Oyo lelo ngai na sepelaki ko partager na bino ezaki Matthieu 5. Matthieu 5 oke na 13 ti okitino ata na ba 16 wana. Tanga yango. Nzambe aya maloba na nzambe azotinda biso tozala mungwa. Tobungisa mungwa na bilei te. Po soki tobungisi deja mungwa na bilei ekomaka elengi te, ezangaka elengi. Pe tozala mwinda, tongengisa, tongela, tongenga. Yo mutu oza mwana na nzambe, nga mutu naza mwana na nzambe me na ngengaka te. Partout nazali témoignage na nga ya mabe, témoignage na nga ya mabe.
toboyi te lelo mokili ekoma kokosela bato ebele makambo me bible pe lobi bakosela yo makambo bakuto nango te bongo soki yo bakuti yo nango soki oyo bible elobaki bakuti yo nango te malamu bongo soki yo bakuti yo nango soki ngai bakuti nga nango soki bakuti ngai na yango bandeko nzambe ayebisi biso boye yango wana bosengeli kongenga liboso ya bato lokola mwinda nzambe ayebisi biso tongenga likolo ya bato liboso ya bato lokola mwinda po bamona bolamu oyo bozali kosala pe bakumisa tata na bino ya likolo ntango tozongenga na bakomportema na memi na bandako na biso mobali na yo ntango mosu alingaka kosambela te ntango azomona komportema na yo devant ye ntango azomona ke mwasi na ngai atazaka ne munoko ataza mete motema malamu bandeko tosangisa makambo te mutu mususu okoza mote okoza maloba mabe okoza la penza ke ozaka muta bakanda okoza lo silika me motema malamu kaka kalite na yo wana ezaki motema malamu yango pe kosala ke ndeko na yo obe mobali na yo amona ke te azaka ne na mpo yango na lobi na mokili soki tolobi ke toza mabe te seke tokomi basantu nga na yebi mosantu moko ezaka nzambe na kozala na mabe na nga meta musu papa Sami amona ke sika mo te ahane munoko ahane apesa ba réponse mbangu aza boye me aza muta bakanda me abomba akanda te aza mwana moko aza respectaka nga aza mwana moko alimbisaka na facilité yango wana eza bakalite ya bana na nzambe kalite ezali koyeba kolimbisa ya solo limbisa meme okosekisa nga lisusu te limbisanga me soki ozokakana na problème na motema na yo bible tobosana te bitolinga banguna na biso pe tolimbisa bango ata na musika limbisa foto zala mwinda po awa bible ebisi biso pona batu bakumisa tata na biso nzambe aza na likolo fo ntango bazomona mwinde éclairage yo mwana na nzambe ozongela mbala moko pe muta mokili azokotala voma ke te aza pena na atetete o voma aza mwana na nzambe aza mwana na nzambe penda tala kutu ndenge aza boye amarkaka ngai fo tomarkaka bato ata na eloko ya mokie tolingaka kobayesaka bato te obaye mutu abaye yo so ndeni ata na eloko moko te mutu amonaki oza fo tolingaka ta toza na badefo na biso me tozalaka na mwa kalite moko ya mokie oyo ezake mitema na biso ya malamu mutu akoki kobaye alembi yo alobi te me azalaka na motema malamu meme azalaka impoli meme azalaka soki songi meme azalaka soki nini biloko wana nyonso toboyi te eza mabe metake bato mwa babilembo mike ezalaka me oyo eza très important mwinda motema no ezala pepele motema no ezala na mwinda comportement na yo mabe wana soki batelemelaka yo pe mutu oyo oza mwana na nzambe olingo bengama mwinda yeba pe kotika mabe wana oyo bato bazotelemela yo yeba pe kotika yango po yango wana nde kolakisa ki mwana na nzambe na yo na bandako eza na basi misusu eza na bandeko ebele okendaka eglize dimanche de lundi dimanche bande eglize mobali na yo akendaka eglize te mobali na yo pe alingi pe makambo eglize te po azomona yo moko mutu okendaka eglize comportement na yo wana malamu kutu nakende te po azomona nayeba papa moko mwasi na ye azalaka kosambela soi-disant sambela ya makasi me papa wana ti akufa papa wana atikali kondimela pena nzambe pena teke po nini mwasi na ye azalaki vraiment abande komona makambo moko malamu te pa mwasi na alobi yo mutu osambelaka nanga mutu omonaka nga na memela masanga nanga dimanche malamu nga po soki yesu aye akomema nga yo te akomema nga
yo kotikala mpo oza makambo mabe oza comportement na yo eza ya bana nzambe te namonaka mpe eloko ekopuse ngai te ngai nakende kosambelaka mpo bino bato bosambelaka boza mitema makasi ndeko mama ndeko papa osambelaka me soki okangeli mwasi no ennemi soki okangeli mobali no ennemi ozokende eglize chaque dimanche ozokende me soki okangeli moninga kanda olimbisaka te bozolala mbeto moko olimbisaka te bongo okomema mobali na obe mwasi na yo oza papa diacre me mwasi na yo abwakisaka makambo eglize soki amoni frère baye kotala bino tomona makambo oyo na bafrike tomona bamakambo na bafrike bandeko nanga tomona yango toviva yango ozomona penza ko boke na ndako ya frère na bino dirigeant na bino soki papa protocole soki nani diacre me mwasi nazoyemba banzembo mokili azokobwakela bino bajeton mpo nini paster na bino ou swati protocole na bino be dirigeant na bino na ndako aza makambo ayaka kokosaka bino ke aza deja baomona ngo te alakisaka ngo na ndako te yango mwasi obe mobali atali alobi oyo bango moka moto baza bato ntango mosusu bakopea bino bakiti te akopesa bino bakiti te po azomona na bino mpe seke bose komportaka bon na bandako na bino oza na mwinda te oza mwinda te oza mpe na mungwa te po comportement na yo nanu omeka kutu komema nanu ata bana no moko ata mobali no moko ata mwasi na moko alanda nzela na ovoma ya malamu bakota ko doute basekaka kutu na soki bato eglise baye kotala bino babandi koseka po baomona boosala na bino kaka baje babandi koseka bino ko oyo nake eglise ekende po baoseka bino yo moko nano koka ko evangelize mwasi na yo te atika mabe nano koka ko evangelize mobile na yo te mabe wana atika masanga atika makambo atika makambo mabe mozokende ko evangelize na eglise ozokende koteya bato lolenge na lolenge ndeko na yo wana koka osala mabe te akoka otika mabe te okoka koteya ye te mozoke koteya bandeko ya bato na baeglise kokritike bandeko ya bato na balabala tobongisa tozala mwinda osoki toza minda toza mungwa ya kokoka na bilei tokobenga mpe baninga meme bafami na biso meme bamibali na biso tokoevangelize bango exemple ebandaka na bandako eza na bato mosusu mpe mbaye na bakanga na malamu nakufa boye nakokende eglize mpo yo ndenge okendaka eglize namonaka eloko malonga oza nango kati na yo te eza soni mpo na biso oyo tobengami bana na nzambe bakretien me na kati ya ndako na yo oza na yo farisai na kati ya ndako na yo oza na bakomportement mabe oyo kutu mobali no amonaka esimba te donc akendaka eglise yango ye moko bakotuna papa tikalaki papa tikala mpo nani comportement na yo papa alobaka kosambela te ozomema moninga na lifelo tobongisa bakomportement tobongisa tozala mwinda mama na kati ya libota ozala noka mama mabe ozalaka noka mama mabe ozosala ke bato bamona tozomona mwinda na ye te okendaka eglise me bana no bazoka okende eglise te mpo bamonaka yo mama tika na yo kaka oza hypocrite eza mabe bandeko na nga nasepeli mingi kozala liboso na bino j'espère ke eza na moto moko oyo akokomprendre nga malamu oyo akopambola nzambe mpo na maloba na ye oyo mpe na choke nzambe tika ete alimbisa yo mpo ta mosusu oza choke mpo nga nalobi verite moko boye mpo mosusu eloko moko nga nasalaka na milobeli yango mpe soki naza choke tika ete nzambe alola alimbisa ngai mpe alimbisa moto nyonso akozala choke me bible elobi toteya malamu koteya ke kotika boye mpo soki oteyi moninga te ayoki mpe eloko wana te eza pasi toteya meme bato balingi koyoka te toteya kaka nzela ya nzambe eza molai toteya kaka oyo bakoyoka bakozala mpe kaka
na sepeli makasi bandeko na nzamba lola mona bino eza ndeko na bino Mimi Selunga za na bandenge na ye na salela nzambe na nga na balolenge na nga naza na nga motu te ke soki naza bosantu naza mosantu te soko opesi nga ki bosantu wana yo nde moto opesi nga ki bosantu menga naza mosantu te naza ka mwana bato ya nzambe na lingi motivation na ba jeune mama na ba jeune fille bayeba peke kosalela nzambe ezaka na elengi moko boye eza na elengi tosalela nzambe tolakisa bana tolakisa batata ke kosambela eza kitoko makasi kolinga nzambe eza malamu makasi bandeko tozala vraiment bongo bozala branché mama Mimi Selunga na bino aza na balolenge na ya koyela bino pemba msu bagagi pe boye bobi okaka ye mama pasteur na yaka na mwa bilo na nga po seka po na linga bato baseka donc oseka eza kitoko tozaka na bakanda te kosekisa bato eza santé awa na bapoto ba stress eza ebele na kosalelo na nga esekisi ndeko eza santé donc merci beaucoup bandeko na nga boteni nga rigueur te na mateya na nga ya pete na pamboli nzambe pe na pesi bino ba merci beaucoup bisous telobi bye